Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Balandinho sur la BBC. Bah bonjour Nabino, bah bonsoir. Ici que les hommes Bino partout dans les mondes. Bon début de week-end. Le lot déjà tout ça le 1er novembre. Et surtout, bah bon début à moi, il y a novembre. Na Balandinho sort. Il y a BBC, la famille Libota Nyonso, la Péchala vers Nyonso, la Chine. Alors, bah bon, depuis à mois, il y a novembre. Nzambe, aïe, bah toujours na ko battre la biso, mawana, ils a toujours du corona biso, voilà. Beaucoup tabou aimé pour partager. Et ça, biso bientôt, ça, on a pour défendre notre poutine de l'écriture. Pour de bonnes causes, quoi. Toujours défendre artistes na biso. Na ndenge moko ya propre, na ndenge moko ya kubunda te, na ndenge moko ya faire voir batu ke non malembe 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 o nyonso bazoyebisa bino eza lokota monene oyakanisaka bevi ya kokufa waya lokuta monene uyakanisaka bevi ya kokufa waya lokuta monene uyakanisaka putina kosila waya. Bo aimé bo partager nzembo na ngai ya sika yango wana famille Libota lokuta monene oyakanisaka putina kosila waya tuchali na bino awa. Voilà la grande famille, je crois, bomoni titre, bomoni pe photo, ya miniature na biso, bomoni pe Manique de John. Mikiliste quoi. Voilà. Boetou nangama BBC nini lisusu na Manique. La grande famille, famille Libota. Tozana film na biso tozota la The Dog. Film à The Dog na commenter lisusu te. Na commenter lisusu te parce que les films moko nga na loba toujours que non, il y a toujours des leçons à prendre dans ba film à belle vie. Si vous avez une à partir de film à belle vie, vous avez un nzambe. Si vous avez un non, autant vous avez un comportement, vous avez un maman étoile. Bongwana. Ah oui, hein? C'est-à-dire que nos comportements, sont basés sur un film à des dogs. Si vous avez que non, vous avez un comportement, vous avez un film à des dogs. Si vous avez que non, vous opposez textuellement. Miyebela. Ah oui. Non, le baïsou se belete, bande kobo ta la film, il y a des dogs. Après film, il y a des dogs. Ngai kaka mama BBC, na koyana ba témoignage ya batu, na sima ya film, oyo il y a des dogs, batu ba contacter biso, batu ba bengi mama BBC, mama BBC, mama BBC. Témoignage na ngai yangoyo. Film oyo ya Belleville, il y a des dogs. Non. Tala témoignage nanga yango partager na batu o balanda kayo, partager na batu balinga Belleville, partager yango mekotanga komonanga te. Mais ça vie o ngana likana nango pona mbwa. Donc toujours moi ba 2-3 témoignages ya batu kaka pona film wana ya Belleville. Donc on a zo bisabino ke non, lokuta monene tozana na besoin Belleville. Ngana bengake évangile. Wana ze évangéliste de Dieu. Nzambe au grand jamais akolinga ou ako permettre mosali na ye alongwa na sa moyo na humiliation. Never.
Bandeko bokanga ka ba malobo mama bébé saloba mama bébé salobaka bomoni nzambe oyo akotikaka jamais ou encore akopermettra kate mosali na ye abima na samo soki ozotambola na kobanga nzambe ozotambola na ba énorme nyonso o nzambe alingilaka déjà Belleville aza na ba free wana ebele na kati na ye malgré bato bazwa ko détruire bato bazwa ko loba mabe mais biso tokoya tokoloba mabe mais nzambe ye moko ya sondaka le cœur Laurent ayebi na kati ya Belleville eza kaka que bino bato bozaka pembeni ya Belleville o lelo bino nde boye ko bundisa ye eloko bolukaka epa na ye ntango bozaka pembeni na ye bozwa yango te nzambe permettra te ke non eloko boyela pembeni ya Belleville bozwa allez-y comprendre bandeko bomatiselanga bafoki c'est ça bien soki bokomi on dirait bokomi na ba palpite wana bokomi on dirait bozana maladie moko boye tozoyeba te bozobima kaka misisa nyonso ezotelema na kombo ya Belleville c'est parce que bino lorsque bozali parce que la majorité ya bato nyonso bazofinga Belleville la majorité ya bandeko nyonso baofinga Belleville bazobima balobi boye mataki ekitaki bazalaki tout autour bazalaki na Belleville bamela balia mais lelo baobima baofinga comme pour dire que non eloko oyo bango balukaka pembeni ya Belleville bazwa te si connaissez bazwa te est-ce que ça Belleville mais laissez-moi vous informer que non eza nzambe nda permettra te bazwa eloko balukaka bayaka pembeni ya Belleville nzambe nda permettra te parce que nzambe nda ebi mitema bato mission na bino pembeni na ye échoué bakanda wana ngana oloba tango obima kaka oye kofinga Belleville oye koloba boye mataki kitaki bandeko tozozanga kimia tozozanga kopema sur les réseaux sociaux lobi nazaki quelque part wana ma bébé seyo na babengi bébé seyo za déjà famille libota c'est quoi au juste nini elekaka entre Belleville na Sila bandeko j'ai vite compris que non ezana batu ebele bazana ignorance ba comprendre te bazana ignorance point parce que tout ya batu ya koya ko finga tout ya batu ya koya ko détruire baza trop et comme que non et koti na kati ya batu bavandi pe na eloko wana na kati ya donc na kati ya mituna bango donc il me fallait nazo attendre à 5-10 minutes ya ko faire voir batu réalité bota les aboué bandeko bomoni bandeko bazo bima sur les réseaux sociaux bazo ko finga bazo ko lobati n'importe quoi moi je vous assure que non bazo bato belé bazo ndimela bango donc bazo bungi sa communauté na niveau moko pas comme possible est-ce que boyebi que non na gagné ki mutu moko lobi na ko expliquer kaka réalité na bita les aboué bien sûr nga bisi ngana yebisa bino kono congolais a un problème moko congolais faut mutu mususu na réfléchir na place na ye et loko moko eza facile peut-être na yo moko kaka na makanisi na mayele no moko oki ko réfléchir nango mais okoka te ce que sur totali au mona que no to ya bato mafinga bazebele to ya bato akoya ko détruire bazebele et ça dit que no bato mususu pe batikala ka na kitiba wana ya koloba que no o nyonso ba yaka kolobela bango ko finga koloba ni n'importe quoi na komba Belleville ba ondima siko boyo kanga siko na expliquer ndeko bi nde boye nga bisi ngayo mama bébé sina banayi kotala na banayi kotala nani chaîne ya SB na bandeko kozwa batan ya kotala ba film na ye bandeko kolinga te kovanda na mutu kolinga te kovanda na mutu na hypocrisie c'est lorsque na ye komona ba guerre wana ekokoma ngabi nazwi temps natali na bite mutu o aye lobi pourquoi linga abandi ba jebo ndo mona ngana tinga maka na ngana nini et pas Poutine na lo bango vérité na o chama ina munoko te do batu nyonso na so ibotali bo comprendre ka bandeko parce que mutu avandi na Belleville te ayo finga Belleville e bandandeni mutu alia na Belleville te akoya ko finga Belleville bien alia na Belleville te akoya ko fingele nini loba peut-être niveau ngo ya to yango ya ki sorcellerie ndenge leki bo futi mutu mongo nano alia na Belleville te atambola na Belleville te avanda na Belleville te bo futi mbongo aloba di n'importe quoi mais à la logique
À la logique, bateau nyonso bazo finga Belleville sur les réseaux sociaux, ba vanda na Belleville, ba mela na Belleville, ba seka na Belleville. Maintenant, comment est-ce que bino communauté lorsque bota la kabiso ou encore lorsque bota la kamakambwana, boko ki ko réfléchir te ya koloba keno, bateau bazaka pembeni na ye. Lelo bazé sous pembeni na ye te. Pourquoi ba komi ko attaquer? Tout le monde ata batou oyo peut-être ba vanda na ye te. Bo bima to ah, oyo azolinga kaka yebana. Abimia comme il finga Belleville dans les vins comme ça. Mais la majorité, bango, tout va communicateur ainsi là, va vendre dans Belleville. Si qu'on rage, oh bango bazala kadango ezala nini. Rage ezaki no, et l'autre mission oh bango ba yela pas Belleville. Ezala ya intérêt. Ezala ceux qui nini yango ne bazaki et pas Belleville, pembeni ya Belleville, bazwa tene bakanda yango wana. Bazwa te, Belleville azamutu. Peut-être pas linga libérer loko bino bolinga bobane ko luka pembeni nae. Mais le quoi nzambe azanzambe na mawa. Nzambe a épargné Belleville na bino. Nzambe a permettre que no bozo loko bobane ko luka pas Belleville. Bon comprendre quoi la grande famille. Biso to bandaka ko ye, to faire voir bino ka vérité pour bo réfléchir. Bo comment na niveau ko comprendre que no ah, toza ya kubunga. Toza ya kubunga. Vous savez pourquoi Nani de John Manikewana. Avant tout la film na biso oh ya des dogs. Total qui film ya ziguière. La grande famille boyebi histoire oh ezaki na kati ya film wana. Ya ziguière. Rolo papa Serge Salaki. Oh baboma ki papa Alain. Nana nina papa Blaise. Pour bazwa nini bazwa cop. O ezalaki ya papa Serge, ya papa Alain. Ngana lobaka keno ba film o Belleville atie la kabiso ou encore akomi la kabiso. Lobaka ngo toujours ba film nyonso Belleville atie la kabiso ezalaka ba histoire vraie. Maintenant pour na ko interpeller batu. Pour na ko lakisa batu, pour na pesa batu position. Nde ba film a Belleville wana. Aola ki sabino réalité à mokili bozwa ba position botala ka ba film à Belleville na sentimento botala yango kaka pona botala bozwa ke loko moko te na film rôle au papa Serge a joué qui na papa Blaise c'est la sorcellerie parce que ki mutema mabe ona ko boma mutu eza déjà kindoki olongoli mutu na sa moyo yo tango zolongola yo kotika la libela. Bandeko ba kopane zole ke belé na sa moyo. O ezoye banate. O peut-être les kaka sous coulisses. Ce que Belleville ko pesa bino position. Et surtout na ngambo ya papa Alain, azaki na cop na ye. Azaki na makamuna zo sala o lingo pese mbongo. Zo ata tirete o kangata tonga munoko na yo. Eza cop balar. On se confie qui na nani bozaki même pas ba camarade na ba papa Serge ezaki ba connaissance moko boy na ba connaissance na en voulant trop parler à panzani à pesi position ya cop na ye mutema mabe na sima mutema mabe wana tala a se retrouver ki ya kokufa ba zu cop wana mais à la fin des comptes parce que balobi les karma existait et ça linga plaisir ya koloba keno manike ba yambie na plateau. Biso nous devons que non manika zara plus na makambu ya ba musicien et voilà. Makambu ezo leke pa ba musicien ba tiraema to ebi pe que non ba musicien pe bango pe bazana ba rando et voilà. Mais na émission au sala na ba question plus bazo solo là bazo loba pona sur ba musicien et voilà manika ke ko kweya na kopesa sa référence ya film ya ziguière. Donc eza makambu oyo ba musicien bazo sala ba connaissance o ya yebi aye ko pesa référence ya ziguière toyoka ndenge nani manike alobi et ça bien bande bo aimer bo partager il fallait pas ba tout ça théâtre moko Nicolas Lokoso ba bomi moto. Il y a un conseil, pour avoir un projet. D'accord. Tant que projet,
bakaboli mbongo bien te mwasi ya moto bapesa mbongo moke le koso avec le avocat to na avocat bakene ko zo mukolo mbongo mwana ya tata zolaki mbongo mwana na fata oyoka bango abitu lukamta boma papa to kansa tata mwasi to muta boma papa boye likolo ya le koso fala so ka 10% o te to kana 50 doko pesinga 10 to bomana yaya keba mutabata ma lekyo maele afusa mutu mabe keba nature moni nature eyebi yo sala ngali kambo o kanzane tout ça danger OK ngata musuna sina sala ya okala bande ko bolandi ya on na zolo ba ngana ko défendre belle vie pour de bonnes causes Manike bayambi likambo ba musicien kuna ba pomba ba sele ba musicien monde ne yango wana bazo bomana to yebi keno bazo bomana bango na bango ba bomana bango na bango ba musicien bazana ba makambo sikola ba makambo bazo sala manike sali nini alobi non ba comportement oyo botala film moko ba na di théâtre moko ba uti ko sala. Mais il faut voir le quoi tant on a ni manike azoloba. Et donc conseil moko zo pesa bandeko o basala ka ba copie ya ko bomaka ba tupona tada c'est grave hein. Bandeko to sunga belviko. To sunga e. Taka mutu no wa manike. Plateau pe ya gayaro na poto. Bazana ba masolo mususu mais référence et ke ko bimana film ya belle vie. Candila patrona evanjo bino bokomela mai il fallait pas ba tout ça théâtre moko likola lokoso ba bomi mutu ya pe un conseil ba bomi mutu pour bazwa projet na d'accord tant bazwi projet bakaboli mbongo bien te mwasi ya moto bapesa mbongo moke le koso avec le avocat to na avocat bakene ko zo mukolo mwana ya tata okubaki akomi ko expliquer ne bazo ya kimbo mwana na fata oyoka bango abitu lukamta boma papa to kansa tata mwasi to muta boma papa na okisha de pou likolo ya le koso fala so ka 10% o te to kana 50 doko pesinga 10 elekate yaya keba mutabata ma lekyo maele afusa mutu mabe keba nature moni nature eyebi le karma existe le karma existe na chair de poule pourquoi na yoki chair de poule c'est-à-dire que non ba film a belle vie pour ceux qui ba film boye bisanga ka nenga akokene komema gago ya koloba keno toko tumba bango na motala ka soki neni hein ou encore baba bibi elle na bozo sala dites-moi bande ko misala ezomonana na sima misala to boité bitumba o ekozalaka toujours parce que toza vivant soki lelo toza tende bitumba ozala te tant que tozo vivre na sa moyoyo to s'attendra toujours na bitumba siko ki bitumba ngo ya lolengo o bango bazoya nango te siko lolengo bango bazoya nango Dieu existe. Dieu existe. Ça fait la fierté. Ça fait la fierté, bandeko. Il y a beau solo la makambu moko boye, mais bon se référer exemple boye ko pesa kino ba uti ko koma ba uti ko sala théâtre moko boye. Ziguière. Bokende ko tala ziguière na tala nan. Ziguière comme na combien de vie. To tala nan. Biso tozana po na belle vie. Tinati. Jusque bino batu bo comprendre la koloba ke non. Eza mutema mabende tondi batu na kati ya mitema na bango. To jaya. Boze ya nan bandeko. Ba retardateur, bosi bokomeli wapi. To tika bino kuna na ziguière, bozapi. Bino nde bo faut bo compléter ba vie kuna. Ah oui, hein, tokende nan premier épisode 148. Félicitations à bino famille Libota. Deuxième épisode 112. Wow! Troisième épisode 103. Quatrième épisode 96. Cinquième épisode 96. Sixième épisode 95. Septième épisode 96. Huitième épisode 99.
9e épisode 97. Oh mon Dieu, parce que Ziguyer est là qui n'a 9. Félicitations alors. Félicitations. Premier épisode, on a 100 combien? 148. 2 semaines. 148. Bravo. Bravo à nous. C'est-à-dire que nous, retardataires, Bossali Moussala ya bien. Retardataire, Bossali Moussala ya bien. Na ba suko bete na bino lisusu nani CTT parce que botala kapenza. Siko to ozela bino bolanda biso so to sisi kotoyo boye kolanda biso na des dog. Vous comprendre la grande famille. C'est-à-dire que non, kitoko makasi Ziguyer. Ça prouve que non batu batala ki filme. Ah ba kobi ko bete la lisolo na ngona plateau. Ya bino ko za jour nini? Bino bomona kapema nikena muke. Yes, oui. Si quoi des dogs premier épisode oza déjà na 104. Naebi que non, ba retardataire ba o bazela kaka filmer ya naebi que ba retardataire ba koya ko matisa na des dogs déjà toza na 104 et voilà, donc on est bien. Donc on est vraiment bien. Mais tokozangi sa pe kaka te ko beta sete botala ka filmer. Ziguyer eke kitoko makasi. Ziguyer eke kitoko makasi. Tito si sa weekend. Ba épisode union se kolia 100. Ba épisode tout e kolia 100. Waouh! Vous comprendre la grande famille. Kitoko makasi. Kitoko makasi. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Bon, moni que non, batu batala qui filme à Ziguyer. Premier épisode, dosa déjà na 148. Et ça l'épisode, mon côté, ils en a 80. Non, nous, c'est ce qui est 95, 96, 96, 5, 96, 99, 99. Donc, dit aussi, ça a un week-end, tout. 9 épisodes, nous sommes à 100. C'est ce qu'on a plus besoin, bandeko, lorsque maman bébé ça a beleli. Maman bébé ça a bêti cette écoute, bandeko, bota la filme. C'est ce qu'on a plus besoin. C'est ça notre mission. C'est ça notre mission parce que Moussa les omonana. Et ça Moussa la te que no ya koloba que no tokocha bango na mutalaka. Tokotete data et BBL kuna. Donc bozo na yebate ceux qui boza na souci à communauté, ceux qui boza na souci à communauté te nazo yebate bosu bo bambani na ngomwa mobali yango bo bendi kuna za bendi bino na makolo, asa zu bino makolo, abotoli bino makolo bozo yebate. Yo lele yo zamba moyo. Yo lele yo zamba moyo. Vous dans la grande famille. Tout ça n'a pas moussala. Tout ça la film à des dogs. Mais koto batou, j'ai aimé hein. Oui mais que non a CP d'une intervention et l'autre on a kaka maniki à sali. Na CP nango makasi. Pour moi, na tche émission batu nyonso ezate ba oya okatanga chaîne apam. Batu poto ba mitema. Pour comprendre. Vie ya ba musicien eza kitoko te. Vie ya ba musicien do ya kozela ka batu ba cop ba nini ba cop ba ba ekope sa référence, ba ekope sa exemple. Exemple nini ba uchi kotala, ba uchi ko sala théâtre moko awawa. Likolo lokoso. Likolo lokoso abomi mutu. Olingyo lekela mutu ba la rebimi ozui 10% opesi mutu o yekutu ndia kene kozelo ba bandi o ba kene ko sa kopa wana. Donc obosali na yo ko ba keno mutu opa oki ko sa elanga retour à mabe. Mutu opa oki ko sa elanga retour à mabe franchement. Papa Lazaki na papa Serge Azaki même pas na minimum encore mais attends raisonnement ya muke ya seconde ya ko ba keno mutu na PC 10%. Et puis bino bo kansaka ke non papa Serge asalaki yango ka bongo pona ba mbongo bomona boyeba te makila mutu egangaka o eleka ki anezaki pe makila papa Serge ya papa Alent nzamba permettre kaka ke non papa Serge a pimela ye 50% na PCK 10%. Boyeba te et pas nzambe positif négatif nyonso nzamba za na raison.
Po papa Serge azanga kaka mayela ta ya koloba ah ou encore soki pe abete la kata mwasi na ye mama étoile histoire ya koloba ke non to sala ki cop moko boye ba la rebima ki boye mutoyo il fait to pesa to kabona 50 mais na pesa 10%. Une bonne femme a osa ni habité papa eloko boye ko memelo liwa ezali kambo mbongo ba oki ko ya ko sala mabe libérer kaka 50 na to vanda kimia. Bino bokanisa ki no papa Serge tango akangaki mutema wana ezaki papa Serge ezaki nzambe kaka na permettre ki kaka azana mutema na makasi apesa 10% kuna comme ça makila pe ya nani ye ya papa alezo ganga nzamba permettra ba biloko mususu bino bo comprendre te ye papa Serge tango sa abimi yanke nini ezangaki pe a réfléchir que non na libérer muto comme ça to kabwana na biso. Nzambe nda andir ça ki mutema na ye apesa kaka papa Blaise kaka 10% wana. Po akangama plus tard. C'est ce que to monaki. Nde loko to monaki. Nde loko to monaki. C'est grave hein. Il fallait pas. Donc tout ça théâtre mon quoi. Nicolas Lokoso. Tango lobi il ne fallait pas. Li solo ngo bandaki ko solo la wana na émission. Ezaka makambo ngo ezokende na makambo noko ya papa ya nani na histoire ya Ziguière. Ndemba la moko présence d'esprit ba uti ko sala théâtre mon quoi Bolanda. Babomi mutu. Il fallait pas. Donc tout ça théâtre mon quoi. Nicolas Lokoso, babomi mutu. Il y a un conseil babomi mutu pour avoir projet na. D'accord. Tant que projet bakaboli mbongo bien té. Moi si ya mutu ba pesa mbongo muke assassin. Lokoso avec le avocat quand on a avocat ba kene ko zo mukolo mwana ya tata okubaki. Akomi ko expliquer ne bazo la kimongo. Mwana na faja oyoka bango. D'accord. Habitu lukamuta boma papa to kansa tata moi si to muta boma papa boy. Ikolo ya Lokoso fala so ka 10%. O te to kana 50 loko pesinga 10. Et les kate. Ya keba mutabata ma lekyo maele. Afusa mutu mabe. Keba nature. Moni nature. Eyebi. Yo sala ngali kambo. O kanza tout ça danger. OK ngata musuna sina sala ya okala. Omoni ezalaka nini? Chaque fois na lobaka tout se paye ici-bas. Mabe osali ya mabe okosala mutu na sa moyo okofuta ngoka na sa moyo. Bolamu na biso ndeke ndaka nzambe nda futa ka biso siko likolo. Mais loko wana adage na batu ba comprendre ka te. Ba osuka na kosala batu mabe te na sa moyo. Bota la papa Serge loko asalaki. Suka na ezaki api. Yango na lobaka toujours na bémission nga bomoni ba makambo nyonso elekaka ya mabe. Bandeko. Nzamba kotiko jamais ou encore olongwa na mokili oyo otikala donc otikala ko récolter ba biloko osema kité. C'est-à-dire que non mabe na yo ozo sala wana oko récolter ngo ozo semer oko récolter ngo kaka na sa moyo nzamba kotiko te ozo te. C'est-à-dire que non masumu na ozo sala wana ti oko futa kangoka na se après nzamba ozo. Na habité so batu bo remarquer eloko wana. Tout se paye ici-bas. Film on ezaki film moko ezaki tapaki fort. Bino boyebi batu combien lorsque kaka batel parce que o eza monde de musique. Soki boki ko tala chaîne ngo etala makato. Boyebi batu combien o batali et puis batali na place wana oyo nani c'est qui la dame John nani de John Azolo bakeno ba uti ko sala théâtre moko awa. Papa moko bo azaki na projet na ye. Master na boy asali boy pa abomi bazu balar bazu projet wana nasima ko zo projet wana ba yokana ki ya 10% ya 50% mais ya kabeli mutu master na 10% et master siliki le alobi ko lekate bake ko luka avocat wana zaki susu mwana ya papa ngo ba bomaki. Le karma existe bandeko tout se paye ici bas nzambe ndenge ya planifier ka babiloko nzamba permettre ka babiloko yango balobele bateya ka biso ba yebisa biso keno nzamba oki ko permettre malheur moko na vie na yo
Yo éviter pourquoi. Il ne faut jamais toujours se lamenter. Vous voyez tout le temps qu'on se lamenter, ça reste bien. Qu'on se lamenter tout le temps, ça reste sous l'issue et pas ensemble. Il y a un moment Israël banani peuple banani Moïse tant banani koni na banani pour babakota na terre promise. Banani kaka ko tourner au rond. Pourquoi? Er moko pe ko se lamenter ça la ka bien té. Nzamba permettra ka babilo ko mususu atandenge tozo belela botika belle vie asali bino nini na belle vie bolingi boboma belle vie Seigneur nzamba zo mona et lorsque ils se continuer ils se répéter pardon ils se répéter boutou loko moi to pe maté sur les réseaux sociaux dites-nous que non nzambe ndazo permettre ngo po to yebi lobi ya belle vie to yebi kuna nzamba a obema belle vie na sima ba humiliation. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Bon, ba bêtise zo le kabandeko. Na ba autorité bazomona. Ba okota peut-être na ba film à belle vie ba moni que non, elle est plus d'éducation, elle est plus azo pe sa leçon, azo évangéliser la parole de Dieu. Nyon se za na kati ya belle vie télévision. Mais pourquoi ko humilier muto aboy? Si ko jour mususu o mona pe nzambe ka boy autorité moko boy pas aleli se li belle vie singa. Le quoi nzamba planifier ka biloko oyo kapeka autorité wana ke non ayoki pena ne ba solo lina belle vie a sentir eloko moko na kati ya belle vie. Belle vie azu poste moko boy ka na Congo na bino bukalisi ka supene. Dites nous monika ba biloko nyonso eleka. To lela to cha belle vie na prière mais laissez-moi vous dire que non biloko mususu soki nzamba zo permettre nzamba yebi kuna zo mema belle vie. Yango na lo ba ke no bato ba sa la belle vie publicité bazo yebate. Combien de choses à la théâtre, ba film, mais manikia que ne copie ça. Exemple ya film ya ziguière, oh ils a écrit na belle vie télévision. C'est parce que Atali et puis à Monique non film est qui trop profond. Azana Platon pamba la moko inspiration et film donc na makambo to solo la awa ba uti ko ça la théâtre moko awa. Muninga bomi muninga pona projet moko azaki nango parce que cop ndenge basalaki il fallait bakabwana 50-50 na pesi muninga 10%. C'est Dieu qui avait permis à pesa ki kutu papa nani papa Serge Mutema na ya aboya pona suka asa nini abima na poisa bosunga Belleville pona bosunga Belleville ne loko moko obino boyeba te tolo bate que no Belleville a Zanzambi. Tolo bate que no Belleville a se pendengi. Belleville, elle a ses défauts, elle a aussi ses qualités. Qui sommes-nous yakoya ko condamner ba défaut naïe? Et si longtemps que nangana yo toza pe na ba défaut. Mais quelque part, il faut to arrêter à la grande famille. Biso bato mokili toza pressé na ko condamner na ko juger bato. Or jugement na condamnation za ya biso te. Jugement za la ya Nzambe. Pour ceux qui peuvent Belleville zaki mwana mabe ndoki ya ndoki. Mais Nzambe pas so permettre ete lelo bato ba talaye, lelo bato ba lingaye, lelo bato penza au moins que non azana inspiration na zana ngwa so koma ba filmer. Comme pour dire que non, Nzamba zo talaye. Bandeko, bino boko ya komisa nga mama pasteur awa. Pour comprendre un peu babilo o mususu. Mokile tambola boyete. Tant que tu as défendre Belleville to lobate que no Belleville aza saint soki saint soki ndenge nini. Non, elle a ses défauts. Na ba défaut na yana eza Nzambe muta ko sila na ye. Alors nga mama bébé c'est na kota la plus côté ya ba qualité na ye. Ce qui bino bozo vanda na batu bozo tala kaka juste kaka nani défaut ya mutu bo vanda na batu te. Pour ko vanda bien na mutu vanda tala kaka côté ya qualité. Défaut so bio tala osala kaka ke no défaut ya mutu on se retrouver o vanda na batu to vandi na batu to komi yo moko na coin. Pour lorsque tu ozota ba défaut batu yo za parfait te. Musala Belleville azo sala, elle est entourée avec des gens. Comme pour dire que nous ko gérer ba toi na nyonso mili mona nyonso ya okoka ngote ki moto ki mena epe il faut ça là a oki ko silika ki ko tomboka ki ko loba mabe ki pe ko temps normal si ko pour Belleville ko makaba film Belleville so tala ma Belleville écriture et vandi
Aza na droit yako bunga te. Mais non. Mais non. C'est grave, hein, la grande famille. C'est grave. C'est grave, la sorcellerie. La méchanceté. Bota la main peut-être attaque non. Les lobos qui peut-être attaque non. Afrique du Sud ou encore pays mokara o et le français. Balobi que non na Congo, tous on a besoin peut-être il y a 20 artistes. Bakomaka film, bazape na mutu et tout et tout. Est-ce que bino vous assure que non na 14 bata 10. Na batona 10 wana pour que ne ko représenter Congo Belvia kozanga. Je ne pense pas que no Belvia kozanga. Peut-être que vous appelez un artiste mususu ba vous allez pas se retrouver kuna bolbi Belvia on zo relève. Tout le monde a un temps ba kitaka na Lubumbashi na Maman Olive. Jour à ouverture il y a ceux qui a restaurant na Maman Olive. Moutou a pesa qui scénario rapide ezaki nani. C'était Belleville. Pourquoi pas maman nani oyo c'est qui? Maman Loketo. Pourquoi pesa ka ta idée? Yé moko sarenda ki yé moko mikiti ça ki eh. Maman kuna Belleville. Oh mususu ki Aisha okoko ya ebine ka ko simba batu micro, ko pesa batu micro. Aza ku tota na ben ya nani ya comédie na kati na ete. Mais coaching ya Belleville a joué ki na scénario wana parce que bazaki na manque ya batu. Alors Belleville papa a coaché. Oh yé moko pa lo baka mais lelo comment ofinga Belleville lelo ça la hypocrisie mais mission moko ko la Belleville. Ça c'est quel genre de méchanceté? Ce que bino bato botala kabiso, je ne sais pas ba mayele na bino ezala wapi. Pona kozaka na souplicité à comprendre eloko. Na pema na ngai ya. Lembi, na prière na poko. Il fallait pas. Bah tout ça théâtre mon quoi. Nicolas Lokoso, babomi moto. Il y a un conseil babomi moto pour avoir projet naï. D'accord. Tant que ce projet, bakaboli mo bien té. Moi si à moto ba pesa mo muké à sa vérité. Lokoso avec le avocat, quand on a avocat ba kene ko so mkolombo na tata ko baki. Akomi ko expliquer ne basola ki mo mona na fata oyo ka bango. D'accord. Habitu lukamta boma papa to kansa tata mo sitoni muta boma papa boy. Ikolo ya Lokoso fala so ka 10%. O te to kana 50 loko pesinga 10. To bomana. Yaya keba mutabata mele ko maele. Afusa mutu mabe keba nature. Une nature. Tout se fait ici bas magnifique. Yo sala ngali kambo o kanzani tout ça danger. OK ngata musuna sina sala ya o kala. Boyoki? Batu combien de minutes ba kimeli peut-être ziguière ba kende kotala. To kutani prochainement bisous là-bas bon début à week-end. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.